côté bonjour, bonsoir, ça dépend à R. Oh, yo boko capté biso balandia. Info plus HD officiel TV. Eza toujours ngai. Humble servante Nabino Godé Boula Matindo Benganga GD Boula la Colombe. Je suis encore là aujourd'hui avec un invité très spécial. Quand Naïb Sarabinunga Zala, on a toujours na cadre à timolage, koluka toujours topé saboye binabatu. Lelo tokutani lisusu na curé ya paroisse Saint-Adrien aux hommes na commune Ngaba Père Pascal Polo. Toyeto betanaï masolo moi ebele la fois passée to sola qui sur carême mais tout rotoyer tout solanaï vraiment moi masolo ebele. Bonjour Père. Bonjour Ndeko journaliste, bonjour Nabandeko Balandi. Père lelo toye panayo tolingi beaucoup plus au pesa biso moi boye bimoko boyo ezolo ba mamingi. Biso to sola kana population to ça vraiment pembeni na bango ba tout na biso ba question ebele surtout que la fois passée toza ki na yo tango balandi ba bino non bula continue non mituna na yo ebele pa ya père. Yango toye lelo to tuna balandi na biso balobi église catholique échangea. Par rapport ndenge ezaka liboso toyebaka kaka mokonzi azala na bino tosuki wana misa masili bokini na boboto mais lelo église catholique ekoma vraiment et comment on peut ça na sujet de prière ba temps ya prière et comment ebele ndenge ezaka liboso église toyebaka ke so batu ba mesa tongo esili bozela kama ba réunion ba mama catéchiste mo ba réunion mo ya bongo ndenge ezaki liboso eza esute échanger comme mona ba jeune bazana ba journée na bango donc ba bakambo ebele bele ba activité bele côté église catholique c'est dû à quoi pour na nyonso wana. Merci Nandeko maman journaliste nakoliki ate Ndeko tope bandeko po bazali ebele ba koloba boye ezali liboso kozanga koyeba église catholique na posindo soko yebi likambo koki koloba bongo te église catholique e bandi na Yesu Kristo ye moko po ezali église ya Yesu pe Yesu tango asali mosala asalaki moko te asali na ba apostole pe soki tozwi Matthieu chapitre 16 verset 18 tokoyoka ndenge koyebisa Petro alobi tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Église yango nde catholique po catholique ezali kombo te catholique elingi koloba universel ya bato nyonso ya bato nyonso. Voilà église catholique bandi wana Yesu ye moko alobi ozali Petro pe likola libanga liena kotonga église nanga. Pesima yansekwa bapostolu balobi balobaki na nkota ebele kaka bapostola batongaki eklesia. Makaniseli mosanto akokolisa eklesia na ye akotambwisa yango pe soko moni lelo eklesia catholique changé te. Peut-être en apparence mais ali ko garder essence na yango c'est-à-dire lolenge yango ebandaka etikalise bongo. Etikalise bongo. Lelo zali ko tuna ngai mituna ebele na limbola soko kozali ko permettre na mwa bozindo penza na bokusepe toza na 3 phases na kati église catholique. Époque ya liboso tokobenga yango catholicisme impérial. Impérial elingi kolobate lolenge catholique na biso e bandaka mingi penza mwa confusé bana ko sa lokola église état. Na l'état na église bazalaka lokola likambo moko ba empereur babana komi imposer na boko makambo na église bazotambola kanzela moko. Peto komona wana mingi penza toye na étape ya mibale otokobengaka catholicisme oppositionnel. Kuna tokomona nini? Tokomona ba moment mibale ya antina. Okomona concile de 30, tokomona concile Vatican 1. Kuna bazali kotombola bokonzi ya papa wa Roma penza bazali kotombola yango makasi pe kopesa yango lokumu. Pe kuna ecclesia ezalaki mingi penza kolobate gracia, la grâce est plus dans l'église et en dehors de l'église il n'y a pas de la grâce. Nzokane etape ya misato oyo biso lelo tozali otobengi concile Vatican II. Concile Vatican II eye kopesa moto esika eye kosolola na bato pe concile Vatican II na bokuse eye kolakisa biso elobi la grâce ya Nzambe moto moko akoki kokanga yango te. Grâce ya Nzambe ezali même en dehors de l'église catholique mais biso église catholique wana ça c'est spécial
La plénitude de la grâce est dans l'église catholique. Comment ça, Père? Voilà. Pour les alliés Yamba, et que la biso apôtre, l'église à Jésus-Christ, ou ya tike la Pierre, Pierre Ndé, Papa Waroma Lelo, Papa François, Azali Mokitani à Saint-Pierre. Voilà pourquoi tu l'oublies la plénitude. Sans copie, mais la paix bande comme sous. Grâce à ça, mais motago kokangango na libokete. Mais plénitude, grâce à mon aîné, et ça na quatre églises catholiques. Voilà, on a connu changer. En fait, Eli Mosantu Azali Kokoba Mosala Moye. Merci beaucoup, Père Mambolobi. C'est très profond. On a beaucoup ces pensa, mais écoutez, et yokani. Père, il y a aussi une question au Balobito Tuna. Comment devenir un prêtre? Mutupa comme un prêtre parce que ça s'appelle Mutumu Nanda kwa fandi na ye anviaka na ye mais aebita banda wapi akoma ndenge nini akoma sango. Kokoma nganga nzambe ezali vocation. Ezali vocation bela comme kobala, kokoma soda, kokoma médecin, moto na moto, azali na vocation nzamba pesa ye. Kokoma pe journaliste voilà. Le kola ndengo lobby. Yangwana to lobby ezali liboso nzela ya baboti o balakisa biso na ndako encadrement d'abord familial, c'est très important. Moboti tanga azali kolakisa mwana nzela ya nzambe, c'est une éducation chrétienne et finalement mwana koyoka mposa ya kosala nzambe ezali mbela et finalement nde akokutana soki ezali paroisse, il y a un encadrement groupe de vocation. Ba papa na ba mama bazali kolakisa bango nzela ya nzambe maleme bazali pe kozwa ba contact na congrégation to bengango congrégation lingomba oyo ya monite charisme na yango mbela na yango to pe mayoki maye lolenga akanisaka ekokani na lingomba wana nde akolanda yango paroisse ko recommander yo epa ya lingomba wana soki bandimio nde okei ko banda formation et petit à petit osali 10 ans. 10 ans de formation pour l'enda, pour ça, on a n'importe qui. Ça, on a zali moto ya kokuta na batu nyonso, à collaborer na ba intellectuel, na ba moins intellectuel. Il faut la guérir na formation. 10 ans de formation. Donc, ça, on a zali n'importe qui. Azali moto à l'enda. Père, na yoki lobby congrégation. Na kachona pourquoi ba différentes congrégations bongo? Eza utana nini parce que bino nyonso boza catholique. Et comment différentes congrégations? Malamo, neko journaliste. Bino na domaine na bino ba journaliste. Boko sala ka bino nyonso ba mosu ba kene presse écrite, ba mosu boye, mosu ne chacun en son domaine. Biso na kati église catholique o komona te to bengi yango charisme. O komona basus bazali wa pona kosalisa babola. Basusu bazali pona komi pesa na makambo eteli éducation. Ba mosusu bazali wana pona likambo songolo pakala po elimo azali se yoko makabo ezali ebele. Donc voilà pourquoi dans l'église tozali na bato ba elimo azali kokamba na mosala moya pesi bango. OK, merci beaucoup Père. Na sepeli na réponse na kande o tie biso ba journaliste na kati. Père, question mususu eza boye. Ba misusu netinga na kala na banda oyo ka babengi oyo aza mesela be. Oyo aza père. Oyo aza frère. Oyo aza sango. Différence ezaka nini wana na kati ya ba mesela be, ba père, ba sango, ba frère. Différence ezaka nini? Malamu ndenge olobi na kati ya ecclesia catholique olobi likambo ya liboso ya ba père na ba monsieur l'abbé. Mingi pendana nguma na biso Kinshasa bato bazali ko sala confusion mingi. C'est tout le monde, c'est monsieur l'abbé, tout le monde parfois père et paysan isunini. Il y a liboso ezali likamba ba congrégation, en des termes vraiment clairs, spécifiques, tokoloba boy. Monsieur l'abbé azali diocésain octotone. Lokola biso tozali awa na kati archidiocèse ya Kinshasa, ezali ba monsieur l'abbé ba prêtre de Kinshasa o bazali awa pona kosunga tata épiscope tata cardinal. Biso tozali ba missionnaire, biso bato ya congrégation, c'est-à-dire internationale. Vous pouvez aller partout dans le monde. Voilà pourquoi tozali lié na
congrégation, tout ça lié na charisme, tout ça lié na baveux. Oyo okomonate nganganza makolongwa na Congo akeko sela partout esika pi lingomba na ye kotinda ye. Piso za na kati ya lingomba. Mais bango bazali mingi pena lié na tata episcopo pena diocèse. Voilà, ba diocèse. Ba kolomboka. Ba B. Ba monsieur l'abbé. Ba frère voilà, na kati ya congrégation ukokuta ba frère oyo ezali mosala sikoyo oyo bango bakosala ya kokoma nganga nzambe te akosuka na nzela me ekle nani congrégation epesi oyo aye pe mosala oyo akoki kosala me akosala misa te voilà akosala misa te ba frère. En parlant des frères toyokaka pe ba sœur. Mais question wana nalingi penzo répondre biso ngo malembe tokena ngo malembe. Rôle ya ba sœur na église catholique ezalaka nini? Na église ya moto nyonso azali na esika. Tout le monde. Ozala nganga nzambe, ozala mon frère, ozala mamelo, ozala mon Christ, bon soba mibinga mon Christ simple. Eza mon Christ simple te. Biso nyonso tozali na esika po ezali ndako ya tata. Biso nyonso toyebi rôle ya mwasi. Uto mokile bandaki. D'abord biso lelo mokile biki po likola mama Santo Maria. Po andimaki iyo. Mwasi azali lisusu moto akokitisa te. Mwasi azali moto azui valeur, azui lokumu. Azali na esika na ye. Même à l'époque de Jésus, il y a l'entourage féminin. Pour comment on a été ndenge babana kotambola kutu tango Yesu aseku inana yaki kopesa sango. Mwasi Marie Magdalene. Elingi kolobate mamelo na kati eklezia katolika azali na role monene pe makasi. Okomona kati esika nyonso ndeko mobali azali, ndeko mwasi azali, akosunga mobali akosala ya ye mosala, mwasi pe akosala ya ye mosala. Na pesa ndakisa lokolo lobi. Lelo soko tali ba ma sœur na biso ba sœur, ba école bazali kokamba. Okokuta discipline, okokuta ordre. Parfois biso mibali baspe mosusu tokokokate. Mais bango ba yebi penze sika école ma sœur azali. D'abord moi ça azali motabopet. Propriété, organisation, ordre. Donc ba mamelo na kati ecclesia selon charisme na bango bazali kosala mosala ya kitoko. Pe ecclesia ezali kosepela na mosala ba mamelo bakosala. Donc na kosenga na bandeko basi yo pe tango mosupo ko iko ndimo ko mamelo. Voilà. Yango la mosala kitoko pe ya malamu penza. Vraiment merci beaucoup père, mais nalingi na kamwa ka likambo moko basi ba osa mosala kitoko na kati ecclesia mais bolimita bango pourquoi? Bango bako sala messe tendenge bino pe ba sango bosalaka. Parce que bango pe ba osa mosala kitoko parce que tout le monde a pe basi musu ba ko ba pasteur lelo ba okamba pe ba église bolimita bango pourquoi? Ba osa mosala kitoko. Malamu ndeko na ngai bisika nyonso bato bavandi ezali na ba attribution na kati ya société oyo akosala boye oyo akoleka boye oyo akosala boye oyo akosala boye. Ecclesia te lelo po ezali motuna monene ezali motuna ndependa ba tata episcopo bakovandela te lelo na ino ba mamelo bazwi likoki akosambela misa te ezali na boko baye na tango Yesu atambolaki azalaki na 12 apôtres mais azalaki na 72 disciples. Mais les apôtres étaient là, ils jouaient leur rôle. Les disciples aussi. Bazalaki na yango te lelo motuna wana akosambela misa na ino ezali nono ba nganga nzambe ba episcopo bango na ino soki elimo akokambaka na mbule koyasi ma ecclesia akokanisa yango malamu. Merci beaucoup père. Nayoki lobi nanga kengai pe na koyi kokoma lelo ma sœur. Est-ce que ça peut se faire que un jeune garçon asi azala na epa na bango abala abota mais asepeli ki atika na ye mwasi na bana aya akoma père akoma sango? Na ino na mokili na biso mingi penza Congo pe na Afrika, Ecclesia Afrique pe Ecclesia ya Vatican epesi ndingisa te ke moto abali aboti na mwasi na ye atiki bango alandi bango lokola ezalaki epoka ba Pierre ezalaki bongo te. Ecclesia
Ecclésia apesi na ndingisa wana te. Ecclésia azali kosenga plus ko vivre dans le célibat. Le célibat consacré. Pour mi pesi na Nzambe, omoni ndenge Yesu alobi ezali na baoyo batiki biso pona kolanda Nzambe pour le royaume des cieux. Donc c'est une donation et pas ya Nzambe moto na moto. Baoyo balingi babala babali, bope balingi basela Nzambe, basaleli Nzambe. Sans inverse ya question moko ya zala déjà nganga Nzambe loko ayobo ofandi otali boye tobi natiki nanga na kina bala na bota na ngai. Ça peut se faire. Et salema pe koki ko salema. Baye baka bon koloba kezali permité vocation ya moto baye bakate moto azala kinganga Nzambe nde mokolo bakotia ye na cercueil akufi lokola prêtre sans que a démissionné to pratika mokumba moye yewana mais moto koloba te que point lelo yo tika ka sango te nangai na koloba te que toute ma vie na kotika la ka se sango na yebite ba circonstance abo moto yebite o ekokomi na lobi o yebite donc possibilité ezali pe salema ebele salema ebele motaza inganga Nzambe alongwe sango pe abali akay komi organiser c'est une grande vocation asali lisumu te ezali mbela oyo Nzambe apesaki pe abenge pa mosusu voilà. Question mususu ezaboe père donc na masuka tomonaka tango bozo présider ba messe ba différentes messes bolataka bilamba pe différemment. Oh peut-être au moment lelo bolati ya rouge, peut-être mauve, peut-être banzamba. Signification non ya banzamba la na bolata kezarani. Yo bengi yango nzambala lokwa batu nyonso babengaka te na comprendre mais toko bengaka ngo na langue en fait na le côté église c'est chasuble. Chasuble. Sango alataka obe, sango alataka chasuble. Chasuble. Tango sango azali kosambela misa azui esika ya Christ. Et on te kolobaka il agit une personne à Christ capitis. C'est-à-dire il agit au nom du Christ. Azui esika ya Christ. Et dans les sous-souillés, lokola Santo Paul alobaki, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Donc, voilà pourquoi na elateli na ye asengeli pe kokesene na bato baye azali kokamba ezali elembo ya pouvoir ezali elembo elamba ya kitoko elembo ya bomisantisi voilà ba couleur nango différente ba couleur na yango ezali na ntina ba Kristo bakanisaka te olali olamuki oponi couleur o na zokota lelo te malamu ezali ko signifier mystère ou bozali ko célébrer mokolo wana. Par exemple ce qui nazui rouge couleur rouge ezali ko symboliser elembo ya moto elembo ya elimo santo akitelaki bapozona elembo ya moto et puis ezali elembo ya makila le sang versé okomona te ndenge basantu bakufaki basopi makila tokolata yango pona ko symboliser yango pe mokolo ya Pentecôte tolataka rouge c'est le feu alors tozi elembo elamba ya pembe en fait la couleur blanche c'est la pureté bopet elembo ya résurrection tokolataka yango na fête ce que ezali romona Noël Pâques ba grande fête et les mboya c'est quoi ya mokonzi to komi peto pe na apocalypse non baye bazali ko kende na likolo balati bilamba pembe et les mboya fête les mboya lokumu tozi couleur verte ezali signe ya espérance l'espérance okomona nzete tango ezali kokola nkasa na yango ezali soki eza na nzete eza na vie mona kasa na yango ezali couleur verte c'est-à-dire la vie. Les chrétiens doivent vivre continuellement dans l'espérance. Il ne doit pas désespérer au vinanga e baby na osala ndeni nite ozo bikelaka kolikiaka te nzambe toujours azali na ngai pa kosaela ngai tango tokolataka yango ilakisi te kopaka elikia te tia motema na nzambe. Et la couleur violette ozali couleur ya suka ezali okomona boye kolela masumu
tokola takayango na batan lokola 20 le temps de l'avant le temps de carême tokosenga mokonzi yokela biso mawa elamba ya mpili ya kolela pe soki ndeko akufi elamba te ya mawa toujours na sens wana ya mawa pona kolela ndeko te atiki biso voilà on a koki kopesa penza na bokuse de manière ramassée comme ça. Père, question moko mususu eza awa tomonaka bokulaka bonganga ebele mais nakokendaka bokomaka baepiskopo ebele te eloko ni elimitaka bino mosala mwa nzambe apona c'est la prédestination. Nzambe akoponaka Yesu azalaki na 12 apôtres mais aponaki moko azala mokambi ya baninga. Mokambi ya baninga selo batu na ye selo likabo nzambe apesi. Na kati ya diocèse moko esengeli normalement kambi mana episkopo moko. Alors soki tozali 100 tokokoma ba episkopo combien boto kamba banani? Omoni d'abord yango wana. Ezali d'abord likabo nzambe apesi pe na église catholique akoponaka episkopo n'importe qui te. D'abord c'est un homme intègre, un homme modèle, exemplaire. Oyo tena matière na ye ala kisi église te, il est capable de défendre parce que c'est un défenseur de la foi chrétienne. Yango wana bakopona kate ndeko ya lendi na mosala akomeli na mosala mwanzambe pe azali à tout moment ko défendre. Yango wana moni ba apôtre kutu ba sopa makila pona ko défendre ecclesia wana. Yango wana tango ecclesia moni mayeyo sali comme mérite baluboli yo ba péché sika wana po kamba mpata ya nzambe sans ko abandonner yango. Balandi na biso ba bito tuna. Qu'est-ce que Neuvaine? Tout le monde a la Neuvaine à chaque année. Neuvaine is a ranini. Na kalapé za ratin et banda quand? Mais na église catholique. Ezali na lingina timola mwa likambo moko na bozindo penza. Biso tabata timolage. Ah, malamu. Yangande na ye penza na yango. Likambo bomoni na kati église catholique parfois non bazo sambela ba copier biso ba secte tozo sambela lokola catholique zalaka kala boyete na lingina limbolela bandeko na bozindo penza tozali au 20e siècle déjà na 20e siècle na États-Unis ba église pentecôtiste bazalaki na momeseno mingi penza. Il y a un mot au Ebimaki, baptême dans l'esprit. Baptême dans l'esprit. Déjà, Tozali, naba 1950, wana, baptême dans l'esprit. Et bandaka kolobama déjà. Pe bandaka ko contaminer ba Christ ebele, hein, pona ko sambela lolenge ko sambela ko approfondir le bali nzambe. Biso catholique. Tozali déjà na janvier 1965. Toujours aux États-Unis. 4 professeurs bako sangana catholique 4 professeurs catholiques bako sangana bako sala retraite na bango séminaire dans l'esprit pe tango bako vanda mibale na bango bako za baptême dans l'esprit toujours thème bandaki kuna eye bako banda sika bako sakola mambi manzambe yango tango tokokoma na janvier na février watu longwe na janvier kaka même année bako sangisa les 4 professeurs plus de vingtaine des étudiants il y a université à Duquesne bango sikoyo tango bako vanda esali lokola Pentecôte pour basaki retraite c'est lokola Pentecôte babandi donc glossolali don de langue babandi kosakola mambi manzambe kei wana lokola nzambe mosamo nzambe li mosantu bakangaka yete mosamo ye azali kotinda selo direction alingi moto asala mosala po biso okangaka li mosantu boyete po azali plus puissant que nous. Église catholique na 1975 Rome akoya ko approuver yango alobi likambo kitoko yango omoni tozali mosika na ba 1900 kuna 1975 Rome alobi te ezali likambo kitoko pe okomona mingi penza Papa Paul VI ayaka koloba liloba moko ya ntina alobi le renouveau c'est une chance
pour l'Église et pour le monde. Pour le monde. Voilà pourquoi ba université nyonso catholique elongwe na États-Unis ekomi kokota mikili ya poto ekomi biso na Afrika te nyonso c'est le renouveau catholique. Le don de l'esprit oyo elimo santo akambi tokoki kokanga yango te eklezia yambi yango pe akomi kotambwisa yango. Oluti kotunanga likambo ya 9 style na yango lolenge nini tozali kokamba église catholique échangée. Non. Nalobaki l'église catholique ne changera jamais. Pas d'ailleurs libanga. Adire que sika yezo atika kiye. 9 ezali nini. Biso ba Christ tozali kobika na losambo. 9 c'est la prière, 9 de prière. Elimo santo azali kokamba biso pona ko approfondir foi chrétienne ya ba Christ. Pour komona kabiso catholique lokola misa ezali chronométré. Okomona kate ba moment ya boye tozali pe koluka approfondissement ya ba Christ pona kokomela na nzela liloba ya Nzambe koyeba makamala mokomona sanga côté ya 45 1 heure du temps alors que dans une messe il est demandé le matin c'est 5 4 à 7 minutes 10 à 20 minutes l'homélie le dimanche ngonga ya kolimbola makamosu ezali te ngonga penda ko approfondir ba Christ ba approfondir liloba ya Nzambe ba samela na molende ba yeba makambo. Donc en bref ezali don ya elimo santo oyo azali kokamba biso tozali kokopier motote tozali kokopier elimo santo. Voilà. Père, question moko yeka ndengo zoloba boyawa. Pourquoi na ba église na ba église de réveil lelo toyoka ba pasteur kaka ndenge yo uti koloba siko ke bazo approfondir batu na ba prière au moins na pena kati ba prière wana ba prophétie ezobima o sala bo sala mais l'église catholique ba prophétie bima te ezara nini l'église catholique ba boya mamba ba prophétie ou ba prophétie bima te comment mais ba approfondissement ba prière ezali ba prophétie bima te c'est dit à quoi prophétie na Congo yango ndelo ke koboma biso trop de prophétie hein trop de prophétie na kotanga kombo to komona na ndenge ba match ezobetaka mota bikaka ndenge za boye okomona Nzambe alakisi nga Nzambe wapi OK baka ba Nzambe il y a le vrai Dieu c'est aussi le faux Dieu so motazo baka Nzambe c'est pas véritablement Dieu ça peut Dieu en minuscule hein ezali pe ba Nzambe alokuta oyo eli akoisaka ba Nzambe te ka ba Nzambe wana na lingina lobabo eklezia catholique ezali eklezia ya elimo santo liboso ya kofungola monoko koloba azwaka ta ya discernement. Discernement amanyoli na nsima ye koloba biso don ya prophétie ezali na Congo na biso lelo lokola ba prophète batondi mingi ngana kolobaka te ba prophète bazali te po prophète azali motoyo te yaka lubali ya Nzambe pe akobangaka moto te soko otali likamba ba prophétie na Congo lelo ke bakandeko nanga mabota ekabwani bato bakabwani mobulu ekoti trop de conflits à cause de les fameuses prophéties ya lokuta etonda ebele na lobite nyonso ezali mabe mosamo wa Nzambe to lobito kokangela moto porte te mais ya mabe eleki mingi lokuta pe eleki mingi kokosa bato pe tomona moto abimisi prophétie ebi moto mbongo pa ke na yango et les escrocs kozanga mosala na Congo ekomisi biso na bilobela mais elimo santo azali elimo ya désordre te elimo azali elimo ya ordre. Voilà l'église catholique azali koluka kokabola bato te mais azali koluka kosangisa bato. Ça c'est la mission universelle du Christ. Bato bazala bomoko mais ba église na biso mama na mwana oh non mama na azoloka yo oh papa na azolukula makambo ta alinga te lo poison omonaki bamonaka ngondenge nini faut yeba pe ndenge nini c'est pas la magie entre guillemets il y a beaucoup de choses donc il y a à boire et à manger na makambo koyo kaka prophétie na église catholique don wana ezali mais kozwa kangonga ya komanyola pona koluka pesi bomoko. Père, question moko batindaki na tuna. Est-ce que père par hasard ozala ke ozoleka na nzela muto ayebi ke oza père mais abengi yo pasteur. Père okokoma pasteur ou pasteur akokoma père par hasard.
baza na niveau moko pasteur na père nakoloba boye bo likambo ya niveau biso tokotaka mpenza yango te sango nalobaki nous sommes formés pendant 10 ans c'est pas n'importe qui là wana bandeko basosola nous sommes bien formés nalingi naloba tout prêtre est pasteur mais tout pasteur n'est pas prêtre wana koloba na beaucoup c'est yango wana. Ok, père, je pense que tozo comme na suka ya émission na biso ya lelo. Tant que serviteur de Dieu, okoki kozanga te moi liloba moko ya kolendisa bana na nzambe bazolanda parce que beaucoup plus balandi ya info plus HD officiel TV baza batoyo balinga mingi koyoka liloba nzambe. Tant que toi liboso na bino boza ba serviteur de Dieu bokozanga moi liloba te ya koyebisa balandi na biso na peso moi 1 minute. Omeka ko édifier peuple de Dieu au bazolanda. Ya liboso penza na pesi vino na équipe na mobimba. Merci na ndenge boyambi biso. On koki koyebisa bandeko ezali boye. Ecclesia catholique ezali ecclesia ya Yesu. Ezali ecclesia banda kala. Biso tolobaka yango et yamba etikela biso ba apostole. Et nous sommes fiers de notre église catholique. Tolobaka yango Pambate, Yesu ekokisa maloba ezaloba ki tu es pierre sur cette pierre je bâtirai mon église. Matthieu 16 et 18. Pena koyebisa d'abord invitation à liboso. Oyo azali na kati ya ecclesia catholique otikala na catholique na yo. Kolanda bilanda landa te. Koyoka biyoka yoka te. Ecclesia azali ko copier eloko moko te. Ecclesia azali kolanda oyo elimo santo azali kotinda ye. Pena kosenga na bande côté mingi penza d'abord église ezali solo mais motema na yo ezala kapeto Yesu azo akaisika liloba toyo kakawana elimo akamba yo parole de Dieu guidé yo Jésus azala ton bon pasteur. Voilà on a koki koloba pona bande konyos. Ok, merci beaucoup Balandi Info Plus HD officiel TV. Tokomi na suka ya émission na biso ya lelo. Je pense que nanti que la père moi 2 minutes soka zamba salutation ya kopesa batu apesi moi liloba suka père. Merci mbote liboso na yo moko pe longonya na équipe na mobimba. Na pesi mbote na tata cardinal episcopo alokumu ya Kinshasa na ba episcopo basalisi baye lisanga banganga nzambe ba mamelo ba mon frère ba tata na ba mama ya motema molamu o bazali ko soutenir ecclesia pe kozela boye ya papa wa Roma biso za na événement munene to kozela papa wa Roma mokitani wa Yesu Kristo en tout cas likambo kitoko na pesi mbote na ba Kristo na nga Saint Adrien les 15 CVB ba yangeli ba président ba commission bilenge ba jeune na bana pe ba ebanso ba kosunga ka paroisse na biso Saint Adrien. Nzambe abatela bino esika bozwami botosa liloba lya Nzambe pe bolanda Yesu Christ lokola mwinda mwa biso. Tokomi na suka ya émission na biso ya lelo kande tebisaki bino avec le curé de la paroisse Saint Adrien ezwami na commune ya Ngaba Père Pascal Polo. Il est vraiment azangane disponible ce tebise père toya boya a répondre à biso pe très bien celui to bengi na émission na biso. À répondre à ma question, très bien, je pense que tu écoutes en emballasima. Merci à mon réalisateur Gypsy Aboni, les valables, les gars, bien. Nabaki cela écoute papa social, Nadej Aimbisi, Azaki wana na sima ya caméra. Ce que Jésus Christ azongite, ngai na bino to kutani po biso nyoso to zelara ko zonga mwana Nzambe. Bye.